Zambe yakaye botala mwana Mobutu na kalingwala ayeko botola batu mapangu atanda tiki batu biloko libanda papa Fati aka kokotela biso tala biso likambo yo bazwi babimisi biso biloko alobi ke moi alobi lopangu o eza ya koko na ye Mobutu atika botala babimisi batu libanda tala ndenge basali na lingwala na mushi na quartier PDC boya kotala président papa Fati Costa papa Fati ya otala biso likambo yo botala biso likambo yo lingwala nde kotala biso abolingo ezaki et pourtant moi on est dans la lance quoi bana pese ti botelema soutenir baninga ba botela baninga ba ganga ala veni mais donc on est moi moko veni te ba yo sala tete donc wapi lupango oyo eza lupango na biso moko bato bakole lupango oyo basi bakufa batikela bana na bango besika sikoyo lelo ekomi lupango ya Mobutu sikoyo lelo bana Mobutu ntango azalaka na bamoyo atikela babiloko ebelebele ebungi sikoyo yebisanga toza wapi dossier eza na justice ye mutu aye kokoma oyo soi-disant Pamela greffé batineli convocation combien de fois soki toyela amonani te dossier oyo eza na plaignant te dossier eza na plaignant te eza na justice bazosamba tozokendeke butu moi mutu aza plaignant dossier aza te siko oyo azotinda bato bakobimisa biloko azali nani Mobutu azwaka bapango ngo na nini Mobutu na 97 akimi akei siko lelo toza wapi rien loko te baza bakolu pa mutu omoni mukanda te tosabi te toyebi bango mpe te baza mpe na document te oui ngai naza mwasi ya mokolo lupango basomba ya bapapa na biso basalaka na kompani oyo ya Pelzeti aya kopesa bapapa ya biso bakredi na babinisa ba 60 neti oyo na 1972 entre 71 et 72 na sisaka kredi mikanda nyonso ezali tokoteka ndeni papa oteka lupango oyo soko kolela oteka lupango na ba récit oyo tobande kopesa Pelzeti nyonso ezali kotama bakoko mfone kotama ba récit kopesi ba fois na yo récit apesi yo récit si apesi so autorisation kokota awa kaka boye lela yaka moko ya bango na lelo ne ba yeko bimisa biloko osamba te mutu aza na dossier oyo amona tomona pe ye mukola ngoti te amona na te dossier doza na paquet osamba eza na mais vous mettez un bis à un dossier ou bien un dossier ou bien c'est un bon un dossier très bien monsieur la République je comprends le peuple d'abord il n'a pas comment souffrir non le Cambo ministre de la justice quel Macambo est le cas c'est pas normal babandi bosso na foyer moi que non moi que bato bendana projet la bango ça pas 52 parcelles. C'est-à-dire, si côté à terrain, c'est pas normal. Il n'y a pas un an. Balinga c'est la raté que nous sommes au fond du bateau, que nous le faisons. Vous pouvez dire que vous avez savons, et bon là c'est un document, nous sommes magistrats, nous sommes complices. Un magistrat va complice, on peut se mettre au centre, nous pouvons faire un bateau, là, il y a un document, il y a un document, il y a mais comment faire que non, tout ça, même à table, on bango. Et ça a gâté quand même. Justice en Mozambique. Non, ministre de la Justice, je vois du Cambo, tel un on a peu quitter la terre, tel un document, tel c'est pas normal. Là, c'est une vraie crime, genre ça, des gens de la carte, il appelle Z. C'est pas normal. Un vrai crime, Nicolas Macambo, c'est pas normal. La suite, on a. On n'a pas idée. Nyonso makambo mokilango mabomba mika na mabomba mi
kokansaka te yo ndo leki bato nyonso na pasi eza na motu mosusu pasi na ye so bapesi nyonso makambo mokili yango mabombami kaka na mabombami kokansaka te yo ndo leki bato nyonso na pasi eza na motu mosusu pasi na ye so bapesi nyonso makambo mokili yango mabombami kaka na mabombami kokansaka te yo ndo leki bato nyonso na pasi eza na motu mosusu pasi na ye so bapesi